abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango ba makamnyo so ba gag ko seka ba bina M La Grâce TV. Bouyo mona Grâce TV puis mona copine na nada ba ma copine on peut ka conseil on peut s'abonner zaka moko. On lieu s'abonner dans tout temps Georges à côté roka tunnel. On le peut s'entendre n'est pas tant Didier. Amima okana vina bango yaka o s'abonner na M La Grâce TV. C'est non stress likona nada na kati. Suka tuganga makenda M La Grâce TV. Chaîne Nabino Yangoy. M La Grâce TV. Chaîne Nabino Yangoy. M La Grâce TV. Na profité peu malgré na retard na souhaité ka ba joyeux anniversaire pa ya patron ya chaîne na biso oyo na yebaki te bon Azar ya ba pomba donc na souhaité joyeux anniversaire mbotama elam no parabéns para você muitas coisas na tua vida. Bango na ba pantalon minene njoko boza mibi yakara tara nazo provoquer yote pardon limbisa ngai oza no nero kotenga nazo provoquer bato baza na mbongo po ba mbongo ngai nayo to kabwani na maruku barobi kabora libara na maruku ngai nayo patale ro provocation ezate mama copine ndoka saka mutadeta balobi kolo bioma kri oyo kaka bioma na buzo ba top na ngura ezaya ronjoka bioma ba olanda artiste na bino Fifi Connexion yeyo babina les étoiles so yo kuta na tatami basoda makasi baza ya j'écoute te so yo kuta na tatami non raisonner maman coufi na photocopie na ngai maman lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wabenga Kabula. Net Kabula na F15. Fa ke poto me fala tiki. Ngabelo so ke na biso poto. Otika ngai. No ba vérité no tika. Mais l'étoile d'Afrique go ba on précise ça. Non ça msou na poto. On sait bien les étoiles des poteaux. Yo qui dit me. Ah yo qui dit me. Ah les étoiles. Oh les étoiles. Oyo koti na kati omoni bakista ayo kota na kati omona afande oyo koti na kati omoni duna eyo kota na kati omona processa eyo koti na kati omoni connexion ayo kota na kati omona les étoiles sakana bateso komeki okota na kati omona meme oyo koti na kati omoni mundongo oyo kota na kati omona la rose yo koti na kati omoni lozoka yo kota na kati omona jojo yo koti na kati omoni famosa oyo kota na kati omona misamwe les étoiles d'Afrique oh mimi qui te va ah les étoiles bonango ba oh les étoiles ah les étoiles oh les étoiles oh bonne étoile ah les étoiles oh apane madoda ah apane madoda oh madoda ah dunda oh mi Samuel ah princesse oh bébé star ah connexion oh connexion oh mundongo oh mundongo oh meme ah meme oh meme oh la rosée la rosée la rosée ah l'ozoka l'ozoka
Tabita. À Chelsea. À Chelsea. Les étoiles d'Afrique, tu as un système. Les étoiles d'Afrique, tu as un système. Il y a corporation. Soutenir Bicho. Alors bien, on est Moussa sur la Gawa. Les étoiles d'Afrique, les étoiles chaud, amour et travail. Les étoiles d'Afrique, chaud, amour et travail. Chaud, amour et travail. Donc, des fois, tu quoi. Oh, ils ont les étoiles d'Afrique, les étoiles du monde, tout ça, toujours. Ce que qui a une équipe union, ils ont fait la race Mboka. Au moins, un joueur, les étoiles d'Afrique. Nakosi? Nakosi? Donc, ils ont école, il y a machine, place où ils fabriquent. Alors, les artistes nabino, les sarabino, plaisir. Tous les bandes de Belé, mais surtout par côté si Kabarozoa. Tant de bango ya se présenter donc les étoiles d'Afrique. Dans Assir, Mayo MK fan de Mado Dastar ya Mboka. Ba brassard et Belé ya Olobelate quoi. Ba chef tout se présenter. C'est moi papa Dunda Banque nationale moto pa bazanga mbongo za na bato. Mikolo ba kumiko benga ngai de Kimbatseke. Donc leader à Kimbatseke yeye. Envoya. Nakata Luanda donc leader à Kimbatseke. Ah, asaka kama. OK. Tozo se présenter plus vite rapide quoi. Nga Tabita Tamara. Tabita Tamara. OK. Merci beaucoup. Oya artiste na bino la rose la fille taille. Artiste na bino la rose la fille. Mais pas mon taille ngoko. Balobi yende magena tebita be bolanda ke za monde ki artiste eza ka bon ouais. Oh les étoiles les artistes makaste biso yo to zali so boye to niati. Merci beaucoup. Boya mbango. To se présenter ah tozana bébé star yemwa se présenter. Sali, bébé star, la princesse du trône, douleur à Bayaya. Moi, je suis un stické na e, na bangenge na e. Ndeka bo mona, moi ça tika mukuse na défoyer, moi ça mukuse. Maman, yaka. Oui, Sali, opena Arlette Famosa. Mingo le bezate. Ah ouais, Salan, c'est moi, artiste, c'est Jojo, garçon fleur. Moi, quoi, soda na kata les étoiles. Ok, merci. Mamba. Ah, mingi vraiment la personne gros bisous. Ba Hollanda artiste na bino Fifi Connexion. Yo babina les étoiles. So yo kuta na tatami. Ba soda makasi bazar. Ya j'écoute tout. So yo kuta na tatami. Alors to saka number 1 toujours to ko. Ouais, salut na bino place nyoso. Artiste na bino yo Clarisse Msamu na pesi bino ba bisous à Tobo landa ka biso toza na kati les étoiles d'Afrique. Merci beaucoup. Botoya. Sali na sepela bino mingi ko ka bino ko mona bino ba bani na bino na zanango posa fort. Oh Laetitia Mondongo la Cerci. So ngo mona la Cerci na les étoiles d'Afrique. Oh beta bango film.
babetaka fimbo tina suka tina ti bakoka te merci toza assisté ma provocation kaka to provoquer barobi babokiro bamonaka bango na bapantalo minene nzoko aboza miyibi ya kara tala nazo provoke yo te pardon limbisa ngai oza nomero kote nga nazo provoke bato baza na mbongo po baya mbongo ngai nayo tokabwani na maluku barobi kabora libala na maluku ngai nayo apata lero provocation ezate baba kopine ndokazaka mutadeta balobi kolo bioma kri oyo kaka bioma na buzo ba top na ngura ezai ya ronzoka bioma ronzoka ya basali na bino aza moko ya artiste des étoiles Afrique kombo na ngai Chelsea dans le quoi peka na des étoiles balataka Varese ya Chelsea yango nga pe kombo na ngai Chelsea yango ata ya Chelsea yango ta es nde makambo mingi te bongo mama yaka mama bambote na bino nyonso o Belvin Zumba na sepeli kokota na groupe na sangana ezamba na ngai liboso yango na groupe na sepela na les étoiles Afrique makasi surtout maman na ngokolo na ngonda na lela fort banda na banda robonda basali merci place boza basali ya ngai kombo na ngai ana la belle na estika na groupe des étoiles d'Afrique babi ande muchala nde salama ane bavoye chéri bavoye jo bazawa bavoye chéri toyende musala boulot kala te bomona ana la belle la personne ouais salut à tout le monde la partie artiste même okane même kabuya babi capitaine les étoiles so yesika songa na photo te se no quotité basalam to ya batebele côté o mais c'est pas ça batu baotala c'est pas ça no batu baotala capitaine c'est pas ça batu na robe yo le rakana okalere nyoso le rakani nango meme non raisonner maman coufi na photocopie na ngai maman lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur maman bonheur ina poni libolo alors moi si na ngai comme moi si na yo zo ba coufi na photocopie na yo orobi susu celui qui trouve une femme trouve le bonheur ngolo mama monanga na musika chaki ngai maboko o ndeko na nga nayebi ke Christian V la star a Hollanda ndeko na nga to travailler na kini lelo aye na mabele aye na kati ya les étoiles d'Afrique moi message c'est présenté ça bien ouais balobi sali c'est Masi Okeke donc déjà na mabele à Luanda na groupe les étoiles ya Mama Étoile Yolande donc ça ça maintenant ba ninga to travailler bolanda biso donc au bakiste na bino merci beaucoup nana alekité tous en mouvement les étoiles d'Afrique ok balobi bana poto les étoiles yango quoi na pesa mbote pa mutu moko Mama Étoile Yolande kingombe na musala oyo otikeli biso na mboka okozala toujours ya kosepela ça c'est actu c'est zengaluketu mémoire nzambe chef état-major na boka botite quoi na boka ko lebele ba mote bele quoi langa Sharufa Pambu naza awa na numéro des étoiles na esika mais malembe to ya na ntu ezaka ba show bomo na biso ok merci bon mi betela na maboko les étoiles d'Afrique Salut à tous les abonnés de notre chaîne M La Grâce TV. Bisika bozwaka esengo, bisika bozwaka gete, bozwaka nyonso. Tobi lelo toaki vraiment mingi na kuka na kati ya les étoiles d'Afrique. Les étoiles d'Afrique c'est un groupe. C'est Dona Louisa na kati ya kuka juste na tanki au côté Rouen voilà bisika oyo les étoiles d'Afrique répétera. Donc awa malgré ya yoyo azate babi les étoiles ekufité eza toujours intact. Alors na chef afin de waza na gauche nanga na moni pe chef Dunda. Donc on comprendre équipe ya munene, on comprendre ngande basale venu ola muta. Wana rôle à président, les gens n'ont qui est micro parce que les lois sali moi remplacement il y a tour de rôle quoi. Alors
président enfin de toyebi toyekozwa bino machocho toboyi kozala malili parce que babi les étoiles d'Afrique ezaka moto na moto voilà moto na moto mais quand même tomoni mouvement ndenge nini malgré tozwi bino en plein show boy mais talisa biso pe réalité musu oyo ezipamaki quelque part boboyi ko dévoiler parce que ezaka à télé. Bon, la réalité c'est belé au toboyi ko dévoiler oyebi ke ba moi biloko mike botami moi mingi ba lo luka pe biloko nini ba ko sala yango moni to bomba mo biloko mususu mais les étoiles d'Afrique oyo kaka ya maman étoile yango eza complet bato bayebi chef Zenga Loketo bayebi Fifi Connexion bayebi Bébé Star bayebi Mundongo bayebi La Rose bayebi Papa Dunda bayebi donc basé belé moi donc équipe est en complet misu na bayete na zwaki mo bapel ya batu mususu ya misu bayete mais équipe eza complet malgré départ ya maman na pardon na kin mais mutu azangite départ à maman na kati les étoiles d'Afrique webi ke biso sali biso bien biso do sepela nini maman étoile akinda vanda nanu na manase azana posa na ye Ephraim azana posa na ye nani Amos azana posa na ye biso vai na etro na mboka avanda kuna sikoyo oyebi biloko ni bando lekela biso bana oyo to bandeko nanga o bazana ba talent na bango moyebi misango boyo zate mère omona kaka mwana na qualité vandaka mone mère ke yango to biboye les étoiles toza siko na système ya provocation tozo provoquer est-ce que provocation obino mo bandi boko kango boko sisa mama tala na ndenge ba oseka babi équipe moko ka ana londe beta bino tembe na tembe Fimbu, Chicos. Oui, maman, les étoiles d'Afrique. Et ça, on a passé, ce qui vous savez, comparaison, na batu mususu. Non, plus na lobaba oyo, bato batala binonde baloba. Donc biso tozakala ovani pe silence na zoyo. Batu bazoloba, mikolo batu baloba te ponanu ba evrete. Bazan archive nanu te, ya. To pesa toko critiquer te. Ar oya critique wana déjà les cas. Tembe na tembe, nga naza cofondateur nango. Naza cofondateur ya tembe na tembe, na osepela ke évoluer. Oui, biso ko beta na équipe moko na terrain, toza makasi, so équipe wana eza faible. Bo beta bino bala bien te. Toza na posa équipe moko pe ya makasi ezala. Soki ba oza makasi nde biso to luka, c'est bon. Mais beta na nzoto. Bongo. Nzoto na biso te ba. Natami. Oui, bi pona ko sala princesse. Bébé moko boye awuti na ndako lelo oyo azana kombo yebani. Babengaka ye partout et ça passe lelo te sikoyo au moins basa la 7 ans na 7 ans on a yebité et parfois makamususu il faut voir donc ça sali 7 ans na groupe bon groupe ça ezokende groupe ça là déjà 6 ans il y a azana 5 ans na katsa groupe na bandeko musu baza neti yebo aza ancienne la rose a tourné ba film et belé dans les étoiles d'Afrique et l'autre lingate eza impolitesse kozanga ko respecter musala yeyo ngai na longola kai en pleine répétition na bisi zonga kende akenda biso les étoiles ya nini donc ba biso bima to chef ya biso bima eza teke eza éducation kaka so que yo sentir que te ça va ozongi la rose aza artiste en soit kala to na lonzoka yeyo akenda poto azonga yaka nanu boye yaka la vérité akenda photo ya mbanda kato vraiment photo ngam nazo bozela na président ye to bundine bitumbe bele nga kuta bango na mboka awa to banine bitumba e ko sala ke abeti babuzo bato banini onga na beta ya beta yango e ça a eu occasion na epo ozanzela koleka pe azaki mo grosso monene na kabelo chef banga po ba utso kotele mikolo oui ba utso kotele bato utso kotela po bilongi na ba to monite balate ba masque okemite ba o ba zakuna donc ayako kende mikili akoma ina faux moment ça combien de mois 8 mois ça na pena Belgique donc moi na Belgique moi Charleroi
na Charleroi. Na Charleroi. Na vai na rue de Neuville. Ah OK. Neuville kombo wana eza pasi. Lelo bokanga. Te bana Charleroi ba yeto. Zonga na yo azajika. Voilà, c'est quand même président tolobi c'est au mini na bi ke boza mebele. OK. Il faut quand même na évidemment ba s'exprimer, il va penser ba kombo na bango, mais donc sentir talent mais babi chef à makasi, responsabilité à pas président afande. Toza pena chef Dunda. Tolingi tolobi ça est moi mingi. Chef Dunda. Babi yone mto vanza responsabilité mingi na maramoyo mais babi si biso pe yem to bang sabat mais babi en même temps zo bangi sabat en même temps comme ça bana ba lesbienne item na lobby responsabilité na onde elandio mais non biso ana groupe oyo ba lesbienne bazala te eloko wana vraiment tozala te boboyang tolinga ngo te ngamona ndi umona oyeki na rap bane no monene makweta mama munya na opesa bana musala ndi ba okende vraiment na la sabon te que les lesbiennes ok non ezala te biso ande musala yokolo ande boulot o men na biso etola la sa biso ya to okende nga toujours mais elo mo constamment na sali na ko banda na bango bandi ba on na lo sambo te yo eki na retard avant oko oyana no kuta biso da to travail to banya na prier to biso da ya yo maman étoile azala mutu a prier à makasi donc biso tout ça bana nzambe desinga na modérateur to ba to ça mabele pende ya tata yango sikoyo to sala bon te me les ibeno pedi a azala te a to tamusa penda ndenge makamwe so ba éducateur du krama so nga na sala na za pedi to za les ibeno te ba oba ta biso nini so ba éducateur oui yango to tala sala to dike ba oba ta la biso to sala makambo wana te comment makambo wana ezala te chef Dunda toyebi vraiment eza responsabilité no kande to bandela donc oza mana charge mutu oyo ezomema surtout na bana oyo mais difficulté ni nozokutana nango quand même po tomoni pe bato asika pe bayebi pe na musala ngo te mais eza mbala liboso ya mususu aye mais difficulté ni nozokutana nango na musala vraiment ezanga te ezalaka nango oza mwana mususu ta mususu aza ndeni babokole na ndako na bango soki pena ba politesse na ye na malamu na mabe na ye soko yo ozo cadrer soki oza muto ya munene ndeta musupo koki ko répondre mabe ya za mwa mususu la c'est ça bo eta musu yepe a comprendre ndengo la c'est mais lokola nzambe asibi biso to kumba ndenge nini to kendela nango bana tout à l'histoire d'Afrique vont ba compliquer ka me penzate fo basa bana moko soki opesi bango sala boye basali donc on sana boye ba bazana mapasi mais ba compagnie wa sango kitoko mais tout le monde qui peut ba misusu pour ne pas citer les noms pour na boye na ko na polémique ba bande qui groupe babandi ba groupe tout le monde qui ba bande ko bamba na ba Barcelone un peu par-ci par-là bazo bamba ba affiche na bango ya ba groupe ba répétition mais subitement pouf et kangi veut dire ligablo et kangami tu comprends sous tes gens ouais peut s'andeni est-ce que ils ont ça là est-ce que ils ont ça là mais quand même tout le monde les étoiles d'Afrique ils ont continué ko œuvrer secret na bino ezani tant on a le bifimbu simbu chikot c'est que ça musala vraiment ah on est sur d'Afrique dans musala ah des classes ça je peux ça musala moko ya chiki classe ba finga ba no finga biso kala ki ba tête ba zuba batanga te banime lukuta awa so tanga te okota te so bango bakendaka po baza ba biloko te biso za ba biloko na biso ngo moni tout to okeka liboso biloko ngondeni biloko travail na bonzambe na biso vraiment oza so te kuna musala pe zala te te za kite ngana so bano to za na bango sika mokolo za mais ba uta pe Congo ba uta pe Congo ele za te okoza na Congo mettons sous un groupe moko beton so ça lo monte ya biso uta ba kinda ba groupe moko beza puna ya forme mais l'histoire d'Afrique inde makambo vraiment pour écouter ba tête ya makasi emika madoda tête papa dunda tête nous avons connexion bazinga luketu ba meme kabuya ba princesse bato bazana makambo ba famosa bato bazana makasi avant mais elo mo su ba reprocher les étoiles d'Afrique ba ba étoile ba mingi bana mikolo bazati qu'est-ce qui fait ça non so notala awa omona bala rose za mukolo peut-être que baza ba gali arija Ansubaka bagali arija moi kibo mukolo ba obo na kati mutakola faza na mona tant biso to okende to ma mikolo bano ba otika na sima bonde bazaka na l'histoire d'Afrique ba okende ngo ka resala ka excusez na répondre peu mukie pona mutuna oyo oyebi pays oyo eza na jeunesse te eza pays ya okufa alors biso to wana posa nini
nayebi théâtre oye na kati ya les étoiles biso nyonso toyebi baprofessionnel totambwisa yango bien te mais so otali génération oyo osenti ke bango tu bauti na bandako majorité basala te omoni nami mwana oyo bébé Salva Star abande aodérange nga kaka ke otambe vos phasés ya ngako comprendre portugais na ngai otambe vos phasés na comprendre mwana okanga malaka fois ya répétition yango to sombi teni yeyo bébé Star asombi teni na ye abandire aza pépinière lobi ata biso to zate parfois pe papa akufa so tunie théâtre banda wapi aoloba les étoiles d'Afrique to lingaka nini singa mais ça peut bande ko musupe ba uta ba groupe mususu to lobi teke ba groupe on eza mabe mais par rapport à l'évolution aux écoles éducation. Hein? Maintenant, profitez bien de sur le 30 novembre. Les ans novembre, tu fêtes ton anniversaire. Donc, tu fêtes déjà 6e anniversaire. Tu as ici chaîne Nabino, aime la grâce, chaîne Amounene, et la qui sa anniversaire. En dehors, il y a Maman Étoile. Tout ça, la fête, en dehors, il y a Maman Étoile. Et la fête, tu as s'appelle groupe Union Sowana. Pour toi, on a pour ça, bazala. Groupe, il y a après ça Bidi Bidi Bazala, il y a après ça Bouba Bazala, Ejoka Bazala, malgré Ejoka pe groupe Koufa, Mirae sa groupe Koufa, mais Mirae sa Roya, Tembe na Tembe. Il sa colo groupe Junior Timba. Junior Timba sala théâtre, mais il y a colo groupe. Tout batikali ba travailleur. Nga dans un cofondateur. Et tu as ça groupe union groupe après ça matembe oh pour ça matembe ana poto ana poto groupe ça matembe to sola ina yo déjà na o récupérer bana nyonso yo tikaki po bazo trengale karaboye o ça de théâtre Tante mais ndenge o bandi lelo sentiment nous ani ya première fois okota na senti pena ki babine lobby moko watana be muchala ezali bulonde na ko nzima ne na zabe na comme da professionnel omona izela omona kaka lobby omona ba tele na émission na yo na yebike bato ba luka numéro na yo tango bato ba pusana oleba batika mwana sa musa na ye omona te to linga ko sa na théâtre te théâtre musa ba ndumba obo yuzuye na musa ba nani tika na kindumba na ye parce que voilà au côté pe point on ya malamu mingi babi fifi connexion ne muta polisa bana na kindumba fifi connexion to zuye yeyo ye mo affirmer lo kwa fifi connexion lobela biso est-ce que yo ne muta obebisa bana o baza na groupe babi yonde makambo na groupe do yonde chacha bango ba luka ba ko kate omoni na les étoiles d'Afrique so ba lobi fifi connexion dans la sekinduma ba kosi moi na les étoiles place ba belle fille bazar tala moi ça ma belle les étoiles à terre toi na ba beau toi na ba belle fille ma fille mi tu salara ba s'exprimera bien donc zoua comprendre kaka dans ngamu na bango ba kokati dans bazo kokati dans les étoiles number 1 toujours quand elle attend au monde en Maman Étoile est-ce que yemo cofondatrice azana ba critères ba ndumba wana yemo amalamba bina ba théâtre nyonso balongaka Maman Étoile voilà donc mutu bible elo baba pesa ozana ngo alors il y a pesa bisoka oya sana ngo soka zaki na kindumba linga seme biso pe ngo mais comme ça na ngote ande musala donc veut dire so ibi musala te ko ya les étoiles te to pekisio ko ya te ba ya ko ye ayate alobake na salaka te yaka ya koyekola nati omoni fifi connexion merci toyebi bébé babi bébé mama bango muta yaka kotikela biso ye bébé de la presse bébé star wow bébé star omi pesi komba bébé star point na mi pesi komba bébé star parce que so totali na ba groupe ebele la majorité ba mikolo nde bomona mutamukuseka ngai mikolo baza ebele na ba chroniqueuse ya Luanda to ya Kini baoneso ba mikolo moi mukeza ka ngai skoton totali ke non na dana moi ba succès na ngapo so ke na YouTube beti omona ngai naza ba filmer na nga na sala so totali double choc okutanga otali afan de star okutanga oluki Gabriel contre afan de okutanga mobembo ya makambo pona bolingo bana mate ya kutu koloba te ba nyokola nga ya trop ce qu'on a tali ba film na news da na zana on a YouTube pe na na mwa kombo na nga mais moi mkie yo na bitenga seke na za star ya ba bébé ya ona na bi bébé star douleur abayaya bébé star président fan de nabi okatanga masolo mais toutefois c'est pas grave depuis que bébé star
aza na capacité oyo ngai etake président na permettre fo osala na ye émission aza makambo ebele oloba na bagroupe nyonso oyebi bagroupe mosusu omona mutu aomona ye aza na tête ya groupe so batie micro akokoka kosinexprime te akokoma koloba makambo mosusu eza libanda mpo bino boza wana mpona kotumbola biso otunanga question moko boye ngai nde mutu na korépondre alors mais yo tuni na yo so na répondre mabe yango omona bato bakomi osengaka bapardon pamba osenga pardon poanebili bangani ana kolo nango to revenir neloko wana voilà zenga luketo kotela biso zenga luketo komba zenga luketo to sentir zenga luketo wana ezalaka luketo siko est ce que yo oza zenga luketo wana kombo wana soki yo oyebi yango te seke mensonge donc po toyebi yango po toyebi yango angola yebi yango zenga luketo biso toyebi ndeti biso na bakongo zenga luketo yaka kolisa loketo esenga fo teni mpo nati pantalon oyebi zenga luketo ataka teni donc soki naobina ata yo okakenga makasi yango naoboya otienga na defi mokoni tianga na defi ya mokoni atina defi naobenga yo naobenga yo te jeune va ça groupe nakomele message nga moko wana nga moko en coulisse te message nga moko okotesala mwa bien sava nakolela loketo nao parce que babi mboka bangala ya baze azali ya bapoma balingaka loketo so loketo eningana esa bola oyo eza équipe nationale ya Angola donc ya Afrique ya monde les étoiles donc ata dans le Congo jouer abanga les étoiles abanga les étoiles d'Afrique tobi tobangaka papa dunda question asuka parce que babi makambo bopesa pe makambo ti ok meme ouais meme ozangi ça maloba ke boyo comme ça meme wani boy wape na cop na ngai oyoka paste noka kuba esalanga ma basentiment moloba mwasi asimba ngai parce que style ya boye omonelango dapi kayo kaka banda ano théâtre banda ti tokomi na niveau oyo nakanga moko esalanga mpe biso namona bato balanda style ya meme malgré tout na komi ya place onenga nakoma te mais nayebi ke avec le temps bana poto presque monde mobimba si bapesa ngai nzambe epesa fongola meme tobangela omoni nde obandi bameme ana tobanda bien tolinga bino parce que bobanda bien mais sukasuka ya mosu mwa bétise moko banda kokota yango nde ezobangisa biso totala ata bateatre liboso ya papa na mama or na kala tobandaka kosala yango celui qui trouve une femme trouve le bonheur wana bilo balakisaka na école donc aya mpona bongo te biso toedikaka nde mashi bétise ya te meme betele biso mwa lisolaki meme non la moi ba geste wana mimique wana esa mwa bola esalo bien nzambe na ngai tela ngala musabilo bela ni ba téléspectateur nos ba Orlando pe ba on se pas zo kona bida meme o meme oyo meme ba bolanda bena meme yo boga ya Baptiste tout en plus comme c'est comme kabuya babenga kabuya net kabuya na F15 Fake pote me fala tiki. Ngabe lo soto kena biso poto. Otika ngai. No ba vérité no tika. Mais l'étoile d'Afrique ko ba préciser. Non ça msu na poto. On sait bien les étoiles des poteaux. On a cosa Afrique non ça les étoiles des poteaux. Kadunda, vous savez ce moi bola mo ya mo senet mo amuke parce que babi les étoiles d'Afrique musala. Est-ce que vous tout l'appelle musala? Ko ndenge bo tambura boy. Usala ki yona bandela. Ndenge bitu solo wana siko ndenge nini bitu solo wana. Dunda. Kosa ngai nalonzoka nazenga totambula tokomi na zamba tokomi na zamba biso tokufi nana apela sango na mboka bandira nana tozotambula ngai zenga enzoka na bandela voilà biso nyonso tokufi bandela tikali nana apela sango na mboka bandela na bandeli totambula na zamba voilà biso na bandela toke na mboka biso tokufi nana apela sango na mboka muto apesa sango zande bandela tozo bandela boko mwana minanga meme kasi moni ngolanga toke na zamba voilà na bandela na biso nyonso biso tokufi nana apela sango na zamba bino sibo kufi ndo apesa sango za bandela bongo te bandela na bien na longwe meme toke na zamba biso nyonso na betanga biso tokufi nana apela sango na mboka betanga kasi betanga muto apesa sango isi bongo ulela nini meme iloko nini sentiment mutesanga boye yango usakulela meme usulela boye
bokoratanga bata bake kobota mona boye duna na ebite tala nalingaka bashene meme te meme sa monu ngana bota ngana bota meme na césarine ndongo monu yeboyi abima boye pufu mwana oyo ndongo sa monu boyi bota na césarine sege yo bina maya na musi yo bina kama manjiri ambili ya bere uzonu na te uzamu to alero te obote kana césarine afo na bota meme na césarine na koshi ndo siko Nairobi césarine ezaki opération obimisa kina ntero na opération ba peranga ipona meme ya bota mbasa ku perenga pena opération boy meme bima likambote ko bota ina césarine biboye esika obota ye bokorata mabata na yo oyo mwana te masi connexion papa usha mwana yinga na boti connexion usala kana bande kuna yo usha kupesha ngapasha na mutima tangu nya shuponi nyenye nyenye connexion tu papa na seli mbeti nini ene ndako na zakama lesko nyonso na seli nini shamba na ngaji yo so vandisi biso na famille tozabu yo lobi na sito yebi de ta connexion na zabo to sela kinchudi mais avant ba bala libanda ngana funa na isa makambo koko baloba avant meme connexion yo bala ifu meme bimana yo boga lo anga papa na mi boma meme ndiko na ngati papa meme asana batu misata kubimana bangwao soka bimina yo akubimana princesse bamina na la roche isa ndenge ya kutimi ya mboka na bisho la razi siko kutimi tinda funa lala naye nikumo bimba ye kutimi za msala makasi makamuni yozoloba connexion nani yaza na kontifala la basi msito ala isa ndenge ya kutimi soki bosala muteto kukufawa kutimi nina ngwana papa papa tukuma kusambela papa ulika mnini uisa kindoki yo bandoke na libala sobota bosi na bota italio na bota italio oh boya utsa kubimana ngani na ndeni ndeni muninga boyi oya sali mwana yende kuna ngai na bota nende kuna ngai ndio muna famosa bosi tusana kati ya kusemi na kati ya familia masamona malediction te elo ni malédiction papa ya malédiction ni ça normal ngako bimatala ko bimana bebe ko ubukanga ngo batu bamuni bolokoti mbongo ino ni apasi ça ngwana bimaki na yote est-ce que nga zamu na komisa yote batu misuku tu baomona munanga boya nga papa na maswa mabeni eza famosa tokena mona yo tokena mona famosa na mona kaka shikoi oui ça m'appelle c'est normal oya mona kwande kona yo ozando na tuni mobali amona kwande kona yo mususu kuto amona ngobongo oya na maswa mona mabeza papa amona na unga na ke mona yi mona nga papa Bon, on va sentir déjà talent mounene les étoiles d'Afrique, il y a maman étoile Kingome, donc on va sentir quand même talent énorme au Bazango. Merci Nabino Nasso Bolanda Kibiso, là je dis merci pas à mon patrocinateur officiel, le cœur de sa femme. Babi le maître Bosso Azaso habite lui confier moi à $200 va te faire soigner, Babi Zé Azaya Bapoma, le cœur de sa femme. Merci parce que Babi les lomota maintenant donc totombelo ga yo ebit ba totombega totombelo ba bonheur rebelle donc comment déjà to comme presque on a fait il y a autre à la télé-réalité nabiso ya groupe les étoiles d'Afrique nabike on a la plus rapide européen sa dédicace comment on ira banat balinga bino pe mingi bana ba famille bana mabota alors to banda dans bébé star salutations. Salut à tous. Batonios balinga bébé star ming na bisino ba mbote belé. Ba de discuss na nga ming eza pour maman abota ngai. Maman Timba Luindula ba gros bisous. Na maman étoile Yolande asala nga na za bébé star. Ba sali. Yo kanye voilà tokoti babi yo mwasa nzoto. Tokoti mingi. Ça va, merci na sepeli. Naza batu mingi pena opesa mbote mais sinon na opesa bongo mbote eliata. Mais mbote liboso na pesa pas maman abotanga. Mado et à liboso na pesa merci kaka na mbote belé pena na président Matembele côté aza belé ba mbote belé na maman étoile. Nazaka na les étoiles. Côté musuna moni na rokete. Nazaka ka awa. La rose. Tourne yo. Sepeli sa mise moi dédicace. Yeah, oui, Laura Tosaka Nambo Kongo Angola, Rwanda,
On peut s'accaber bois tard, pour tous vraiment bas midi. Bois tard à tout le monde, dans le monde entier. Bande qu'on a sur les labino fort, artiste na bino la rose. Hein, la fille a taillé vraiment Zalia dans les étoiles d'Afrique. Fille moko aza qui a salami na kata les étoiles d'Afrique. Les loso qui la rose ba comment bengeti na banzonzinge ezali grâce à maman Yolande. Ah maman na les lao fort maman ba bisou belle place ozali. Dédicace na ngeza maman na maman Botingai, maman Mbaki ngudika na les lao fort. Donc, bambote belé pour la maman. Yo kani, Fifi connexion, babi moi ça makambo, yo pe ça makambo. La pesi bino ba gros bisous, ba fan nanga nyonso, o balinganga. Na ba o balinganga te donc na pe bino ba gros bisous. Na pesi mbote mingi vraiment ya koleka pa noko nanga Pepe Kisanza babi mobala makasi na France quoi. Na pesi ba gros bisous, babi ou tout fois de Panama. Mon vieux de moi babi vieux a kitara dollar le rôle à mai. Petit nazo lela yo yebi. Mon code mboki sala bien makasi. Hein? Direct na France, na pesi ba gros bisous, tozaka ka musala toujours, tozo comme les étoiles d'Afrique, bisika maman Tol Kingombe, a pia musala pour Fifi connexion azala charme. Merci beaucoup. Yami Sam. OK, ba bon après-midi na bino, na ba onyo so balinganga, na ba ope balinganga te na pesi bino ba bon après-midi, na pesi mbote na nga na maman Étoile Yolande Kingombe. La maman que j'aime beaucoup, na pesi mbote na nga na Béatrice Soise maman Mwilu. Balobi mokonzi ya kwanza, mwasi azanga lisumu. Bisous à trop. Voilà, gosse nanga beaucoup kota mama solo. OK, ngape tabita ba mbote na bino yango. Donc na pesi mbote na nga epa maman Botanga, maman Denis Basima, na papa François Capella na France kuna, na bosanité maman Yolande. Maman ya ba étoile nyonso Afrique awa. Donc il y a bisou yango. Président Douda. Aïe. Babi Mundongo. Nana mingolo bat na lobaka mukie. Kombo na Mundongo la Cerci Laetitia. Non, na pesika mbote na pa maman Yolande Kingombe. Maman na Mose na Ephraim na Manasseh. Yonde makamu. Na oki ba yebisa ke na olela po maman kei na tika lingamo me na olela te. Na yebi ke papa azali. Na bosani te papa Gédéon Mercedes. Bambote na côté ça. Bambote na ba mais yo mo o sala la sexy wa no saliete. D'accord, alors pesanga manga. Lonzoka. Artiste na bino ya makasi obo mona buzo bato penangola ba Gabriela Tomboki naza mutu a décence tata na joue à PPD. Donc il pas nanga o le kate oza penza c'est pas libaya to lambela ngwa libaya o lambela ngo ça fait marongere loba nzambe ya passer etinzera akufa na akufa te azali mbote nanga na papa aboti ngai do faire l'invo mon pai mon papa chéri na kata Lausanne na Suisse famille nanga nyonso baya nanga famille ngai Lukiesa Henri Lukiesa Jenny Lukiesa o nga famille mobimbe za na poto na Paris Henri Lukiesa Jenny Lukiesa famille bayaka nikensi bayaka bonkeni bayaka Ozebele famille Lukiesa nyonso bana poto nzilwa na bino yo surtout nzilwa tala keba commune wana za commune te awa poto basaper na ba parisien na batamayere bana wabero rango pardon na boy papa kota alobi dédicace nanga na pesa ka dédicace moko pa ya mère nanga ya Tima Linda Wakams moto asali ke mazi okeke aza na mabila Rwanda na sepele sur na groupe les hôtels mobimba ndenge ba yambi ngai. OK, merci ndeko la sololi merci nanga lo baka boye l'histoire d'Afrique na bino yango ba fanatique nyonso maman étoile au besoin confiance bozo musala malamu mère azate bote la biso vraiment travail ezalaka ouais na pesi mbote nanga na ve nanga za na ka États-Unis Freddy Ngoma le coutumier bambote siko za ba ke kala te gansi nanga ndako esila so sale salanga bien mauvais juste aiguille na kata mboka malele bambote siko zali pourquoi pas na bossa na yo lisusu riti leka ya bariti bambote siko zali apena sika musale zala ka sika musale za sika to opemela na kati Afrique ya Angola merci beaucoup alors même dédicace pesa maramuti amba fana yo ouais na pesi mbote na batu to balingaka biso bala les étoiles d'Afrique na pesi mbote pe na souhaiter joyeux anniversaire lors nous en connaka kati ya Europe ba bien anniversaire za dalobi joyeux anniversaire à toi alors balobi mbotama elamu na pesi mbote na Dido Biangala babi chéri Abiga acoustique moi ça pembe maman Véronique Kengebe numéro bota artiste même babi na bosanité chéri Bénédicte
nasukisika bongo ba Benedict te ya wapi mais Benedict moi ça pembe moi ça zanga tache moi ça zanga nduta babi moi ça mbinga na compliqué bino psychologue ba mbote belé ayo. Et comme il est, merci alors zenga luketu. Maman, oui bien ça n'a pas ce magas. Vous prenez mutu moko rankini te. Mutu moko rankini. Et c'est pas ça en général. En général. OK, na banina na mon à Londres, Judith le temps. Mon à Londres ya Tongo, Beni Lubadi la Pato, na kata Portugal, Pacifique Kabam, na kata Paris. Monique Kabam, na kata Paris. Basé belé. Basé belé. Basé belé mais quand on a un plateau aux zenga la personne loquet on a aux opportunités au la souka na boki yo. Merci beaucoup zenga. Na boki yo. Merci beaucoup. Étoile Yolande de Kingom. Merci tout le moment on appelle ça comme merci pour notre boulot quoi. Donc tout ça pendant na mboka pour na osala. Check. Aïe. Bon yanga ba to pesa mote vraiment baza mo belé mais si on a pesa bango nyonso lelo et si la té. Na pesi kaka Gisèle la Rose ba mote place za na mboka Malili. Na pesi Pierrette Dungu ba mote na France, Serge Dungu donc wana famille vraiment et puis maman na nga Étoile Yolande. Place aux abamote belé. Bisous. Bisous, bye. La rose, tu ressens l'injustice, chérie. Pardon. On peut se garder des personnes. Il y a bon libisanga penza. On peut s'emboter mingi na pas tout salaire ma vinga. Donc meilleur ami na nga vraiment vendu na Belgique. Vieux na ngai oya sunga kanga ya zang sanga ta moi mikiete. Na pesi susumbote na papa na nga molimo oya kambanga na monza koyemba. Ce qui lelo na zo yemba na bima na église apôtre Bolia. Ezali grâce ya Serge Mabanza za na France. Bambote belé na lela bino fort. Afin de stars, Tobi ma eza tour na yo dédicace pour passer ce programme certes. Ya nani poto kabalanga na yo. Merci beaucoup na pesi mbote na ngai epai ya mon vieux Daddy Vax. Motema ya mama Gypsy Vakala na kati ya States quoi. Na pesi masa na nga Cheche Chernobyl na États-Unis. Na pesi Yolanda Mpunga na States. Yolanda Ntela nationalité hollandaise. Na kati ya Hollande na pesi mbote ebele epai ya Judith le temps la patronne mwasi ya pembe mwasi atambolaka na mutuka ya cher donc na pesi bambote na pesi mbote epai ya mama Étoile Yolande na pesi couple ya Jacques Belesi FMI d'Angola na mwasi na ye maman na biso Belfri Mbumba Ballon d'Or na pesi bango bambote donc boza ebele na pesi bino toute place boza bambote pour na programme na biso ya répétition juste to répétera awa na kuka tank na bar ya Dona Louise maman oyo aza motema malamu apesa biso place na ye gratuitement donc maman Louise Dona na pesi yo bambote chaque lundi. Donc, dans la semaine, chaque lundi, tu répéteras de 10h30 à 14h30. À part Wana, tu as un programme, chaque jeudi, tu as un tournage. Tu tourneras chaque jeudi. Tu as un bateau, tu as une chaîne. Tu as confiance. Tu as une chaîne Aime la grâce. Tu as confiance. Tu travailles dans la chaîne Oyo. Tu évolues. Tala ba jeune oyo tala bana oyo bana posa ba monaka bango chaîne oyo eza vraiment na toloba na Luanda na minute oyo tokosa te Aime la grâce aza toujours les colo na profiter peu malgré na retard na souhaiter ka ba joyeux anniversaire pa ya patron ya chaîne na biso oyo na yebaki te bon Azar ya bapomba donc na souhaité joyeux anniversaire mbotama elamu no parabéns para você muitas coisas na tua vida e na pesi bato nyonso bakopusa na papa Ogi Malamu fala bem papa moko bien kotika les étoiles d'Afrique te les étoiles d'Afrique tobike toza wana bino toza bana na bana ndenge toza boye toza lokwa ba orphelin yango tobaki turo tobandi provocation tozo provoquer papa Ogi Malamu to provoquer yo ya ko soutenir les étoiles d'Afrique pour na ba tournage elo moko ka ko bosani ko pesa nga merci pa ya cameraman o Simba Bilili na kati ya Aime la grâce TV AK Pro oui bien AK Pro ce qui ngati na suka na temaki na tangi kombo na été za péché pour à disposer à na ye surtout pour na makambo nyonso AK Pro na sima ya caméra Nzambe image donc na pesi batutu balingaka afande on a numéro ya contact na biso
00 244 922 92 15 15 bobenga biso bozwa biso toboyi ba polémique yo muto oluka polémique na biso te to a posa polémique te to a posa ya bilan to peso chance te to a posa ya bilan lobi ba otuna biso na sima mama étoile bosala ki nini yango to yango posa donc on a profité mama étoile bambote na yo vanda na bana sala musana na kini biso awa to travailler. Merci beaucoup. Donc le plaisir était pour nous parce que Naibi libosa ba écran nabino, libosa ba iPad, ba téléphone nabino. Bozaki belé quand même Hollanda biso hein. M la grâce TV ndeto kometa bino toujours musala ndeto kometa bino to côté la bino bisika nyoso bino molinga. Bon comprendre quand même ba talent oyo maman étoile a PCA wana Luanda, a PCA en Angola, bana bazo continuer ko ewe. Ngana bi merci pa ya Akapro, ba bi Akapro, ntasimbela nga imada so bo muni mawe yangalaka hein. Après ça bino moi maman ba mwindo Angola nde bolinga wana donc c'est grâce à Akapo mutasimba biso image na kata M la grâce TV. Merci na bino no so bolanda ki biso. Merci na mon vieux de Cathy Godard Eliko le vrai parisien. Donc pas na yo fo ezala te no c'est la vrai hein. Là c'est la ka ba c'est bon. Mon vieux Alexis Yamamoto Yamamoto. Ciao, tokutani ukolo moko. Ciao. Merci.